Ça c'est vrai. Nous autres on est belaki, mais molimo itikali kubela terre. Amen. Amen. To kangi misuna misu. Yanyo sopona. Si elaka kosalila yo sopona. Yo sopona yo. Ezali pona yo osenga na yo pupusa na yo na sinamon tosali la kaka yo mokonzi pour toi papa ya na sinamon toya na rien tukuzonga na rien. Merci Yesu na opportunité malamu osali na faveur nazonga lisusu toso na peuple na yo naza nani to nini Yesu sans yo nkolo naza nulle part. Nafanga kimia oloba peplo ba yekoluka nani bazana posa na nani pe bazana bosenga na nani yoyo bazana yeposa pe bosenga kutana na bango to empêcher nyonso ya vie l'esprit visitaire ou voyager la sorcellerie en foutement pour ba comprendre tes pères endoucement du cœur sommeil na repousser ango lointain na kombo na Yesu Christ. Règne maître absolu du début jusqu'à la fin. Na kombo na Yesu yango tolobi. Amen. Premier verset na T. 10, verset 1 à des paroles du Seigneur. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Oui. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Église, amen. Donc, même comment vous savez l'église, moi, vous pouvez dire à commoter. Le nom vraiment, on peut dire ensemble, va retardateur, les risques va occulter ici. Mais moi j'ai un grand témoignage. Papa qui s'est allé à Mungwa, n'allait à Mafu. Donc, par condition, il va faire ça.
Balobi ezali nde débit à cirrhose. Des fois tout ça motema ainsi de suite. Madame même elle senga, est-ce que vous gênez? Na boya ki kozalana, c'est pourquoi na bisaki na ke l'église. Et bien évidemment, la foi c'est quelque chose qui peut nous amener au ciel. Église, amen. Nakoma kiawa, je me pose la question. Mungu anakolia te. Mafuta anakolia te. Iloko nyonso esengeli kolia te. Bon awa nani akubanda kuzwa siko soin akolambela nga biloko nyonso wa. Yali nzambe. Azoye biso sikoyo yo siko médecin de médecin longola bikila nyonso wa. Na gêné pour bapekisa nga na ko gêné jusqu'à cette aussi ici bino bosi ça qui menga na continuer pour tout. On les a premiers témoignages, je me sens très bien. Deuxième témoignage, nanda kuna tika ba mona rien alors au mona qui si c'était 2 ou 3 jours bazon kwa koyate moyen de transport. Elle s'est ensemble. Nana qui nous salue. Dès là où déposer téléphone, na mon numéro téléphone est lié. On m'a bien pasteur na tilé $100. Abi merci Seigneur. Akenda qui na pèse madame ça la provision là. Église amen. Dieu est Dieu. Mais peut-être non comprendre signification à témoignage et pourquoi témoigner. Je bénis Dieu, c'est parce que na sola qui n'a certifié avant Foulouelo. Et si on a prié dans mon ensemble au Congo, na Foulouelo. Chila dit même, il faut te déplacer, na pité. Il faut te déplacer, mais Foulouelo n'est pas déplacer. L'église est mal na conduite. Donc on dit na maté à la biso, et que ça est un peu difficile. Na zongi la makamu nyonso basali ya nzambe balubaki. Premier intervenant alobela ki biso eloko moko ezali très important. Ya koloba eke le passé na yo influencé te futur na yo. Nde naza boye nakozonga so na age ya 20 ans te. Ata balobi oke États-Unis bapakolo mafuta ya ndenge nyonso lelo bino na Kinshasa soko pakoli ozongi chef ata na pakoli yango na kozonga lisusu na 20 ans te nazali ko avancer vers la fin. C'est pour la bourse na 20 ans nanga. Na komi kotala wesa liboso na ngai. Mase et déranger au thé pour l'église. Amen. Deuxième intervenant, Aya Kolobela Biso, ce qui concerne l'uniforme. Na elangawa, boba no préparer bateme na bino bino moko. Mais il faut l'obéir Biso en 3 jours. D'ailleurs, nous avons professeur, nous avons mieux placé dans l'uniforme est dans la classe. Dans l'église, nous sommes un uniforme. Uniforme est une identification. Toye babino boza banane. Même mituka. Et ça na marque batiaka, c'est pour identifier. Et quand les gars ont connu Mercedes, c'est plus que mon batier étoile. Et deuxième intervenant, les kaki. Troisième, de la mission. Les gens qui nous contrôlent de loin. Mais tout ça dépendant. C'est là où il y a encore un grand problème. Na mutu yo akonsaka yo de loin, ayebi manière ya ko manipuler yo, ayebi place ya ko simba pe asisi yo na pepe. Na lobaki na makamu nyonso na nawo tolobite subasima nango.
ndeza likambo ya hotel otobela ki patete église amen. Yango nde simbi makambo nyonso ini fort oboyi na boyi bazoko eloko esimbi force nango base ezali hotel. Et hotel eza na ba cérémonie o basala yana bana muso babota makambo tolu elingi babenga bango banani ba bolo babimba su bamususunda na bamero zinga voyez mutu wana ndenge aye bongo ça signifie quelque chose na famille wana bakoki kosala rituel pour na kolongola ye singa wana il y a des paroles qu'on doit parler qui parle ça compte. Alors tu dois faire beaucoup d'attention na babisika nyonso yozo kende ozokota na loyenge obosani ke obandi kokota na rituel obandi kokota na cérémonie ya likambo oyebi mutu na makolo te mais lokolo okoti pobima okoyeba te ke place tel nde na kotela or soki okoti oyebi porte ya kobimela te liwa. Place totangi balobi Israel nde asali mabe Nzambe aboyi kobeta bango alobi na otindela bino bato bakopinir bino mutu bapesaki mission c'était Amalek nde kolo mission mais Amalek atalaki Israel eza ebele il faut nasenga renfort. Il y a deux personnes qui vont rejoindre nga fils ya Oria na Abamalesi na expliquer bino batwana Jean na bango esa koma c'est une famille bayebani na Israël mutu bapesa émission bayebani na ye mutu ayebi yo akotoa yaka yo azami camarade connaissance azana facilité ya détruire ce presque ayebi origine na yo bien ayebi papa nyonso kenda yango Bible lobi malamu mie se confier na Nzambe que se confier na moi mutu atikali mutu fe mutu zakaka ya Malek ya fils ya Oria na bakolo mission eloko esalaki eke epesa bango makoki pendant 7 ans Israël guerrier babunda mais so bakei perfect 7 ans ya passe. Or parmi bana Israël moko azalaki infiltré mutu asimbaki base ya likambo ya hotel c'est papa ya Gédéon tala bunda litumba musika me ya pelete bunda litumba libanda me ya famille te owana ezo atteindre yo directement. Tu dois faire beaucoup d'attention zala makasi so lembi okolela 7 ans ya kolela tata Gédéon ne tena ya situation difficile pour Israël. Or aza mwana Israël yende asali eke Amalek na fils ya Oria na mukolo mission bakoma na makasi likolo na bango mpo ye nde mutu asimbeli bango biloko ezosala eke balongo. Totala meme kati na biso ya Congo edimwe mutu na vivre na ye ensemble etamolai soki osimbele kisi banda babani onyonga ye soki atali yo ayebisi yo botia nzembo tele otie yango elingi koloba eke asengi renfort po awa makambo ebandi kobeba. Soki une fois mutu ya makasi mosusu koleka ye aza akangi mutu aza na kisi libanda abondoli yango force na ye esili. Ma sœur, mon frère, avant ya kolonga il faut kobuka hotel ya bala po ete kwa kolonga na bitumbo za amen. Amen. Vi na yo eza vi ya mabe me ozolinga obunda olongo
okotika la kokanyete c'est puisque hôtel ya bala eza nana biozo mene wana eza biozo sala eke banguna na yo balonga yo okochange ba église okomona ba prophète okomona ba pasteur qui peut dire biso twana nguyete c'est bon mais hôtel ya bala oyo ozotambula nango wana sebukalité otika la kolonga te. Premièrement, il faut télé à balé pour y fille. Autant on a un ya kindumba, ya kindoki. On te dit que tu es dans la sorcellerie, mais on le dit t'es dans la yébi de l'autre côté. Hôtel on a mis, yango nous te comme on a passé. À quoi sert on a vivre 100 ans, na difficulté? J'aimerais bien na vivre 10 ans, na difficulté na kufa pour la bosse à l'angle. Mais yozo senga 100 ans ya passe. Nani mon coach? D'autant il y a dans mon livre, Lamentation chapitre 5, verset 7. Lamentation 5, 7. Lamentation 5, 7. Juge 6, 25. Lamentation chapitre 5, verset 7. Parole du Seigneur. Nos pères ont péché. Oui. Ils ne sont plus. Oui. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Juge 6, 25. Juge 6, 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Gédéon lokolo ozwi décision peuple kangola pobolonga tala eloko ezosala bango eloko esala force na bango polonga kende nanu kobuka yango kaka pina se po basakrifie makila nyonso ekitaka wana kende kobuka nanu yango ebuka na opanza yango soko opanzi force na bango ekosila c'est là où yo kotonga maintenant hôtel ya nzambe masebe olingo otonga hôtel ya nzambe na hôtel ya bala esika moko esimba te liboso ya bala ekwe babatre yango badetruire yango nsima na yango nde tokotonga hôtel ya nzambe mpe ekotelema na chaque hôtel sacrifice nyonso baosala yango nde ezosala force ya mutu wana oyo mosaleli ye hôtel wana meme ya nzambe soki otongi hôtel ya nzambe na banorme ya nzambe te kosimba te bato basali makambo oyo bapara na biso tata ya Gédéon nde mutu aza teme ya makambo Israele ezokemba 7 ans me azosakrifie bomoi ya bato na mandia tika ntongo ya lelo mutu nyonso azali teme ya eloko wana na fami na yo na fami na nga nzambe na bomoi mopanga ya Gédéon lelo ekweya likolo na vi na ye ehotele wana ezala renverse kaka na ntongo ya lelo apeke aseretrouve akomi vide aozasu na eloko te force na ye kosila c'est puisque eloko te ekosala force na ye tokoambatre yango na ntongo ya lelo alleluya lelo nalina kupesa eloko moko la pauvreté imposée sur Israël. Mais bien aimé, imposition est ça et non comme on alingi mais ba imposition nango. C'est pas ça isayo yango, oyebi yango te, okoki yango te, osalaka yango te. Mais lokole eza na mutu aleki yo aye a impose yo okosala yango malgré yo mais okosala. Il y a des maladies qui sont imposées dans la vie là-bas.
yana mode de vie oyo bazo impose na vie ya bato e bato ba impose bato biloko wana eza 3 tribus oyo totali wana soko okebi te okende yango ntina liwa mpe olobi nzambe aza te nzambe aza il faut tele wana na mebuka so ebukani changement koko Israeli akomi mutu ya pasi or balobi kokroise maboko nde profete koyela yo mais Israeli azosala asa capable ya kotravailler mais azo se retrouver na kati ya difficulté malgré travail na ye c'est puisque imposition eza baimposa nini na bomoi na yo oyo baimposa na âme esprit et corps na yo na tombo ya lelo tika nzambe na bomoi omonaka na profondeur oyebi endroit yango oyebi sika cérémonie esalama loboko na nzambe eleka wana afin que position wana ekokobana kosila uniformité wana esila bato bazali kokonza bino bakweya c'est puisque eloko epesa bango force esengeli ebuka. La pauvreté imposée. Soit basi ba imposé. Il y a une difficulté pour nous. Pour les cahiers ailleurs. Il a changé stratégie wana. Pour imposition ici. Lamentation 3, 5 à 6. Parole du Seigneur. Il m'a environné de poisons et de douleurs. Il me fait habiter dans les ténèbres. Oui. Comme ça. Il m'a entouré des murs. Oui. Pour que je ne sorte pas. Pesante chaîne. Église, amen. Les décideurs, ce sont des décideurs. Ceux qui ont à s'imposer les colonnes à vie, voilà ce qu'il va faire. À imposer un travail très difficile. À confondre Israël au cours il y a des gens qui vivent comme ça. Asalaka alokola mutu asalaka te aliyaka me alokola mutu aliyaka te abala azalokola mutu abala te ana baparane azalokola mutu azana bapara te imposition ya puissance wana soki eye efandi famille ekovivre makambo esengeli bavivre te. Yes. Balobi tout autour na yo akotia clôture ya mabanga okofanda na molili okoluka nzela ekobima ekozala te c'est puisque ayebi eke mutu oyo abima te mpo nasi na s'impose likolo na vi na ye masere. Mon frère, Dieu tambola nango, on peut accès na diable à s'imposer les colonnes à vie. Tu vas changer les églises. Pas autant que l'homme. Pourquoi que la montagne, la montagne est dans le site là. Partout, tu n'as pas Congo. Na moni de comment pas nous voir que prophète mo bazana na nzela ba Congo na montagne ya Banga. Kuna nde bazo sambira yango na ke sambira. Natali etina siki. Et nani mosali ya nzambe. Na bina nous comprendre nzambe. Et ça na malade o ba imposaka. Ba loi astral basala. Famille komanda kufa kaka na malade ya tension. Mwana muke tension. Tout le monde est tension. Imposition ya malade ba imposaka. Et là, c'est la force ya malade wana. Ça
sacrifice oyo basala na hotel oyo basala baloba maloba etikala ndenge wana meme yo ozokanga ono deje ngai wapenda nasina hotel lokola eza koexiste il faut hotel ekukala nsima nango bato nyonso babi anima bakoimpose malere oyo ozoyeba motu na makolo te imposition bakoimpose difficulté moko oyo nano otikala koyeba te motu na makolo me bien aimé tika nzambe asimpose na vie na biso ke diable asimpose na vie na biso église amen Amen. obanda bien osisa mabe osisa nani mokonzi ye de famille babongisa bato nyonso bakufa na accident liwa na bango accident imposition eza na bafamille oyo balimita bango imposition bakoleka 50 te bango nyonso bakufa na ba 40 trop jeune hotel ya kobala na kubota kutu wana na obeta lisolo te bakoimpose sorcellerie na kati ya famille na nkoko c'est puisque eza sorcellerie clanique oyo wana bakena nango te baimpose yango ilifo etikala songa na zwi yango nalingi nakelifo natikela abe promese alingi akelifo ati donc baimpose yango efanda famille wana famille ya sorcellerie hotel na tongwa lelo kayo mutu kobuka mugate balobi mwana ya tata ya Gedeon mwana na Gedeon mutu abuka tika na tongwa lelo kaka yo mwana na ye soza d'accord nanga ukubuka mwana tongwa ya lelo tika esale manitenge wana aza tata na yo na moi mena kutuna ba imposition pas question to kubuka yango Gedeon akendaki abuki abangi kutute azina batoro na ye asakrifia yango epa na nzambe et bien aimé moto azwa une famille a mérité kotutu il mérite la mort esengeli bato mosusu bakufa bato mosusu basala nini babi ekokisamaka na mene na yo nde motu tata na yo moto okende kobuka yo abeti nde aza wana yo nde moto okotelema obuki ya yo nde membre ya famille les sapars malgré zolo soki batonga yango na poto moto akobuka yango ekozaka membre ya famille oza makile moko na biso kodambese ya ezwa place ya sata na ebukana epanzela ngone ezaki na intere eza intere na ye moko me biso ya nzambe eza na intere commun biso toza na intere commun osengeli famille mobima echange l'imposition. Alléluia. Soki basi basimpose bongo posa na bango ezali bato bavive na kati ya pasi na kati ya mokauki mutu azotravaye mepieneme naza lokola mutu atakaka oyo na kati na bino bato bayebi oluka mbongo bazali bakenda banzela ya mali ya baavion ya mituka ya babwatu loso mpenza mpona koluka tange moto azwaka nde yo si ozwa dejaka alleluya ozonga petati kuna olobi donc eloko esalaka biso tozala mpasi yango obuka ngo lelo mpo oza na meme makila oza na pouvoir yana ya kobuka yango malgré batata moto batonga me biso to na pouvoir yoka peti so na tongi koteka na meme couloir
olobi hôtel ekosisa biso, hôtel ekomema avancement na biso te, mais hôtel ekomema avancement na vie na biso. Eza kaka hôtel moko oyo ya Yesu Kristo batongaka yango likolo na libanga, ata mbongo mipepeli ekosimba yango te. C'est là où beaucoup de ferme famille ekotikala unie, soudée, indivisible. Botalelo ba famille comment isolée là. Pour vous dire que le passe azundako asomi, mais au lieu de tout le monde telemi amila kisaka asomona on bane le ngana zai kompotana na kopundana na psala makasi na banzala pona luka mwa inatoka bino bozalaki uzai kuwelela ka kubala basi na kulanga masa le ngana sisi bangu bayaka ofibre kana oya bana okufa to le kipende yango tote atunito. Exode 10, 24 à 26. Proverbe 13, 18. Exode 10, 24 à 26. Proverbe 13, 18. Exode chapitre 10, 24 à 26. Pharaon appela Moïse et dit: allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit: tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Alléluia!